Kuli Media TV, Kuli Media TV, Kuli Media TV. Tanakati yandoto nazolota e bandoto nanga tragédie misérable. Absence na yo est provoquée ba calvaire alita nanga chamala. Honorable nanga yo zawapi nzoto yo bozomo nawa e pavé yampamba motser na. Et chers amis, j'ai quelque chose pour vous. Mais d'abord, merci de vous abonner sur Kuli Media TV. Kuli Media TV. Hein? KM TV, en sigle de Maman Françoise Vita Double Brassard. Pour vos informations culturelles, religieuses et politiques, abonnez-vous sur Kuli Media TV. Kuli Media TV, KM TV. Quand on bon na tipomba niance na katia Kuli Media TV quoi. Donc s'abonner massivement. Hein, bon je pena ba information tout ya kitoko ya ba artiste, ya ba comédien. Et donc en fait il y a ba tunion sokara donc to lingi bino mingi bo s'abonner massivement, bo s'abonner massivement, bo s'abonner massivement de la part des Pomba Niance malobananga bolandango alingaka na yema mama na kwelo balingaka babina chérie so boza posa boyoka boye baba info ya Pomba Niance quoi. E bale ya Congo e jali lopangote e Kashi et Jali Changela. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Kuli Media TV, KM TV, votre chaîne d'information de notre grande journaliste et maman Françoise Vita. Encore, abonnez-vous massivement sur notre Kuli Media TV, KM TV, votre chaîne d'information de notre grande journaliste et maman Françoise Double Brassard. En direct des États-Unis, Tolobate, Mambouidi, donc Mikolo Chen Ezaka Moko Ndimelangandeko, parce que c'est les Sama, Christian Lema, du village Molokai, de Papa Wemba qui vous parle. Yeyo. Ndekonanga, Kota Ndeko Kota, Beta Kaka, au sentir, Kuli Media TV, aux toutes les informations, gauche, droite, Yasea Maya Likolo, Takatape, Kuli Media TV. Bye bye, à bientôt, bye bye. Salut à toutes et à tous, vous qui êtes éparpillés à travers le monde de suivre votre très belle émission Micro International. Cette émission qui est diffusée sur Kuli Media Télévision, KM TV, présentée par Zachary Mwamba, les petits Zaclés, les représentants valables et les descendants de l'honorable Zachary Babassou. Mesdames et messieurs, dans un nouveau numéro de cette émission Micro International, je dois recevoir pour vous David Yanzambe. Qui est David Yanzambe? On doit les entretenir à long et à large et vous allez les découvrir ensemble avec moi. Nous sommes ici, hein, vous voyez, Grand Kassai de l'honorable et des sénateurs, le sénateur Denis Kamba Chimbumbu. Et c'est son espace, vous voyez, Grand Kassai, Naebike Bate Bele va se retrouver dans le village Grand Kassai. C'est-à-dire que Karekendan Tsango, et ça, na Lingwala Awa, Simana Bovan, Pembe na Liboso na e, Pain Victoire, et ça, on a Grand Kassai, Sika Oyoba Kassai, Nyonso Bayaka Kosangana, pour na partager Ndengaka Izalaka. Tout ça, bon, on a David Yanzambe, où on découvrir Lelo, na kati émission Micro International, où ils ont présenté par Zachary Mwamba, Tikana Pesambote na Madame Françoise Vita, Double Brassard en direct des États-Unis. Merci maman pour la confiance au Salabiso. Et merci na superviseur Thierry Vita, pourquoi pas Cordo Tony Makonzo. Et merci beaucoup na Elisa Lembe, la grande dame Elisa Lembe,
mofinu ka Luanda kabinda yo yebikande to solo ndenge zo séjourner awa na kati Kinshasa. Pourquoi pas Patience Mukendi PM vrai chéri moi ça faisait à l'état mamoko na yebike ma solo ya bene et ma bena ndenge ro saranate Jina Mujinga Mamunda wa Samuela yo yebikande to ro solo la. Merci beaucoup na Junior Umberto Modé wa Maniako GPR Samboka Tete Tumba en direct na kati Panama déjà quoi Tete Tumba. Merci beaucoup na Aïcha Chibobo. Salut David Nzambe. Ouais, salut Petit Saclé Mwamba, les grands journalistes Oyo Lelo, a la fierté, ya net, mpe bato banda masolo ya linga la facile. Na pointe. David Nzambe bato ba Orlando Lelo bazuli bakwa kotala yo à travers le monde parce que Paris, Londres, Suisse, Canada, États-Unis et Istanbul et c'est ba Fredi Walelo bazali ba joli malanda o baza Orlando ba yeba David Nzambe azanani pe asala nini na culture ya mboko. Merci Petit Saclé. Ndengo est d'abord les lopo mokile balisusu qui est David, qui est Nzambe. Nzambe c'est un garçon, un messier, un responsable, un papa, un manager aujourd'hui célèbre, connu sur le plan international, national, partout. Nabanda Moussala Oyo, trop petit. On mettait la bateau pour éviter bailler balilo. Nabandi ma solo, il y a management avec Bayuda du Congo de l'Empire Lelimba. Sali Saliba Makambo. Nabandi na bango la porte-parole. J'ai passé dans plusieurs émissions. La capitale ici à Kinshasa. Partout dans la province, quand on faisait des voyages avec eux, Katanga, Kananga, Bujimai, Chikapa, Bandundu, Bakongo, tout ça les parcours, j'étais en train de défendre des valeurs. J'étais en train de défendre notre culture. J'étais en train de défendre nos musiciens. Nazari ko promouvoir Kola Kisaki. Culture nabiso, musique nabiso, langue d'abord, parce que les Bayouda jouent beaucoup plus dans la langue Chuluba. Na linga la kisamukilike, musique, ezali kaka, ezala ya ghettoté, il faut ezala sur le plan international, parce que va découvrir yango. Namona na mboka oyo, biso oyo, tozali ko bina mabina ya ba musique net ya Michael Jackson. On n'entendait pas ce que disait musique nabango. Tout ça qu'on s'appelle la musique. Tout ça qu'on s'appelle le rythme. Alors on n'entendait rien parce que la plupart des gens ici, chez nous, anglais. Les Michael Jackson jouaient en anglais. Mais tout le monde était toujours content, tout le monde était toujours en rythme. Il y a Binaga Mabina, il y a Michael Jackson. Michael Jackson, c'était un Américain, si je ne m'abuse pas. Du moins, il y a une origine africaine, mais c'est ça là, comme américain. Mais sa musique était aimée de partout. Pourquoi pas? Na raisonna que l'ukona. Alors que je dois faire aussi notre culture monokombo na monokombo na biso na Congo, précisément na Kasai, batunyo sobayo Congo partout dans le monde entier. C'est pourquoi je me suis, après avoir terminé mes études, il faut appuyer ces musiciens. Il faut expliquer que la musique oyo, français, allemand, sud-africain, portugais, brésilien. C'est comme ça. Et aujourd'hui, les prévenus qui surtout comme il faut comprendre que j'avais raison, j'avais fait ce que par rapport, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas un porte-parole qui défendait la musique du Kasai Luba. Tout le monde traitait cette musique comme si c'était une musique du ghetto, la moindre, une musique qui n'a pas de valeur. Tu vois, c'est moi, avec mon courage, avec le courage que j'avais, avec tout ce que j'étais en train de faire, je me suis payé garant, courageux, pour
défendre leurs valeurs. Dieu est grand et ce que j'avais fait, aujourd'hui ça portait les résultats valables. Et puis c'est tout le monde qui en parle de cette musique partout. Quel que soit que les musiciens sont des ingrats. Moi j'ai à faire mon travail. Je les ai valorisés. Mais Yann Zambé, au valoriser culture Luba, au lelo, les limba kei a betapé ba poto ana, a betapé ba sale belé pe kuna poto. Et maintenant et après un bout de temps, au frappé porte pas les limba, ok et pas ya la reine de Moutouachi et Mama Chalamouana que je les salue à passant. Maman lelo a payé ça valeur, il y a culture Luba na musique naé. Directement pas au frappé porte, il y a Bayuda du Congo, ok pas Maman national. Et ça là ni pour quitter ce Bayuda pour que nous beta porte pas Chalamouana. Merci petit Zacle. Je n'avais pas frappé la porte comme tu l'as dit. C'est son thé, c'est la grande dame là que je dois beaucoup de considération, des valeurs, des facteurs. Maman Chalamouana qui m'a vu, ce que j'étais en train de faire, il m'a dit un jour à travers Emedo, Emedo aujourd'hui je l'ai trouvé, il n'est pas dans bon état, il est malade, il a fait l'AVC, la petite crise de l'AVC, mais il a quand même un Bundapé, place à Zalinza Masungaye, Ndemutu, Maman Chalakutana Naye, tant Kutana Naye, j'aime beaucoup ces gars-là. Je vais travailler avec lui parce que j'ai senti Katinaye a un mois et l'autre et Naza a contribué à ma sala. Et c'était alors de son 30 ans de carrière, 30 ans, 35 ans de carrière, à préparer à le binon. Tu as des facilités quand tu communiques, tu sais parler. Je veux que tu travailles avec moi dans mon bureau et dans le bureau, tout ça, pour et donc, pour préparer carrière et anniversaire, il y a 30 ans, 35 ans, il y a carrière, et ils ont appelé à ma casse. J'ai dit oui, maman. Je suis venu. Naye, nabandi ko sala, naye longo. Alors, on a ko sala, on s'est bien entendu. Nabandi ko sala, oyo, sala. En dehors de ça, maman m'a dit, je veux que tu fasses des danses. Parce que moi, tu vois, moi quand je grandissais, j'aimais beaucoup notre culture. Moi, autant naïbi, masananga tokona bango ba Doudou Moulamba, ba Tutu Chibuyi, ba comme le grand homme. Nazaki trop kolinga musique. Ba to ba pesa nga kombo Shogo, Debaba. À l'époque à l'époque là. Tout ça na classe na humanité to autant. Tellement que na linga musique trop, ba pesa ba moninga nazaki ko bina. Si j'avais une belle voix, moi, j'allais devenir un musicien. Parce que j'aimais beaucoup plus la musique. Tellement que dans la classe, alors, mère a dit, clip. Je n'étais pas musicien. Alors, comme je travaille avec des musiciens en tant qu'opérateur culturel, partenaire culture, je suis venu à répondre. On a fait ces clips-là. C'était dénommé Vundula. Vundula, c'est dans notre langue, en lingala, ce qui veut dire Kobina. Balula. Balulande Loketo. On a fait ça avec un papa, papa Chambouyi, il s'appelait Chinwandondo. Papa Omer Chinwandondo. Wana papa wana ndeko ya papa nanga. Les putas. Ndeko ya papa nanga. Tout ça que le Simaki. Alors on s'est entendu avec maman. Donc le bistrot bimi, ma fille on a gâté bord, ma solo faut tout ça là qui est bien. On a bien causé, il fallait appeler ça moi l'icône dans la bistrot tout. C'était bien. Après 6 mois avance, tu sais il faut appeler ça. Il faut pouvoir appeler ça. Au moment bien à Chombo. Aya magate so chimso ba liste no ma mo ba téléphone bi ko kuma so ko mutabu abo ya mba yo ko tuna liste no parce que le rumba bo bisa mais clip wana bozo ba million clip wana bozo ba mbongo oui batu ya ba sogi songi na batu ba rôle ba makambu mais bozo ba l'art mais Nzambe yo zaki na kata mouvement déjà ça doit aider à porter un plus c'est pas mon national mais comment fais-tu Hollande la po koti obimi figurant la kata clip Hollande la Kanyaka selon notre convention tout ça la convention to yo kanaki tout ça que na contrat na ezaki te la tika libela
toyoka na ki tolobake ça na osa eloko yo tanga autant albi iyo ya mama likonda tango tibona moni gazo to sangote nde omoni na bandi koleka koloba ba comprendre que non j'avais raison alors dès qu'on m'a dit bitumba mais c'est comme bitumba nini comme ki tantôt koto soki mobile ne soki alobi soki ndenge nini koto yo yona exaki pena mami et ça la ki ndenge nini directement pas yona mamu national flamme comme ki na ba TV koloba c'était quoi au juste yebisa bato tout bazolanda bakase tout baza éparpillé à travers le monde au pétam mususu bayoka lisolo encore bongo mais lelo siko expliquer bango et ça neni boka bona mamu national na linga obeta sur solo na te po il faut betango lelo a na micro international pas répéter ça que na yé pour abimisa oza 4 na yo Pepe Soma Kambouli banda bato ba yeba qui est David Yanzambe PDG Cardozo Mwamba Wankena l'homme aux éblés le Bill Gates congolais chacun na wani Machamu Kana Wakwetu Machamu Nena Mumenu Machamu Menu danger comprendre biso baluba ki ça na cadre yo yebika toujours to bunda merci beaucoup na PDG Cardozo Mwamba et ça est bon tant que komaki na point ya keno mère fa résoudre a pesanga likonda et to mère na mo benga d'un coup je vois mobile moi ya téléphone je lui ai demandé c'est qui au téléphone. Je pensais que c'est le téléphone de maman, peut-être sécurité, garde nae, tout azakinan. J'ai entendu la voix d'un monsieur qui me répond c'est le papa. Quel papa? Papa Nani. C'est papa Claude. Moi j'ai dit ah papa Claude. Claude Nani. Claude Machala. J'ai besoin Claude Machala, le Mbingazor. J'ai besoin de parler avec maman. Alobi petit, tu as beaucoup badiné avec nous, hein? Voilà Claude Machala. Tu as beaucoup badiné avec nous. Nous avons vu tes textos, nous avons vu ce que tu as écrit. Tu nous demandes l'argent avec beaucoup d'impositions. Mais si tu risques de perdre ta vie. Moi j'ai dit. Voilà Claude Machala, tu risques de perdre ta vie. Ouais, moi j'ai dit mais papa, je suis dans mes droits. Je réclame mes droits. Pourquoi tu veux mais il y a un mot là que je vais appliquer. Pourquoi tu veux me crucifier? Pourquoi tu veux me faire peur? Aussi longtemps que j'ai mes droits, je réclame mes droits. Au petit, au père de Vinayo. Les amis, c'est les gars. Il faut mettre les solo bayeba pour que ça là qui y a un national à la soute. Les amis, c'est les gars. Donc, abandi ko sale ti ba intimidation, ba nini ba bilo wani wana. Ana boyango. Yo pokota gende okota gimai. Teti ya nyama en tant que Deli Konsinga, en tant que Dera Kambala, en tant que nga ponga pe na makasi na ouais. Bunda. Na makasi na ba wana le Mbingazora na époque wana keba wana le Mbingazora Claude Machala. À cette époque la talaka bakazaki na makambo. Nga pe na boyango. Na boy po muta kufaka mukolo moko mbala moko. Mbala moko. Na boy. Takufa mami baleki. Na boy. Na bengi ba vie ba kumi ko landanga na ba à cette époque là ba. Ane Bigoudi. Donc on a comme une sécurité totale. Et tombé que tellement que nazali ki abatu belé. Na bengi ba général. Na bengi ba vie nanga lokola ba Zakle le mola. Batu. Na bengi l'honorable Derio Denis Kamba à cette époque-là. Na bengi ba fait Nemba, na bengi ba fait général Mamba, na bengi ba procureur Yves Mwefu. Parce que na zalé ka batu belé. Ouais, tout ça la combo pour to battre la relation hein. Ça la combo to na batu pe et mo makambo ya ka ba suna biso. Batu nyo so na ba bengi bango ba bino no. Il faut pas qu'on imposer moto soka zo senga droit na yebo solo la ndenga bien isili. On ba boye mais na yebo tama contre mi. Abengi via lembalemba apesinga esprit alobi petit yaka sala interview les cas ebisa bokil mobimba que je suis menacé à la mort sur ma koufi mututa la zolinga bumanga mututela ngonani amoko bato bazolinga bumanga mututela ngonani non faut tanga kombo na ye kombo bandela siko bato bayo ka yomso ino bagero bato yo bazo menacé ka bumanga bato ngonani trazela ma ba feza ko papa Claude Machala papa chama na pomna ngate papa Claude ba trafic d'influence azaki ko linga ko trafiquer pour alukanga ba pole Machala bona azaki quand même na ba réserve Claude Machala alubi non ba ko mapeti o ngabi ba bumanga basala ka ba be na sali bala moko ba bengi ba moko molera bengi bango
Mais on dit, moi, on a un bon, on a to boy biloko wana, ba yo ba ngam na bumiye. Ligonde bimaki. Moi, personne là, non, mbala mo. Oh, bimaki parce que biso to ebi makamoni to ko sala pour makamoni ligonde na bimaki na zoki ligonde na. Et ça dit que méchant, du soleil à rassoute, to sola rapete, to obi to mona na ba coin, kara. Ti lelo. To bongi sa na mer. Ça la mère. Après 10 ans passés, na eu que l'anniversaire, à cette époque-là, on a dit yo, na manager hier, donc il a 40 ans de carrière. C'est ça que la Béatrice Hôtel, comment on a coutumé. PDG Cardozo Mwambazala. Oui, j'arrive. Tant que falloir que Bill Gates a bien petit naé, pour ma camwa 4. Viens à no petit wana lingara makasi ayi bisa ba toso na ke bobundi saye bo sala makambe ye petit wana yanza mena lingaka yi ba tebele ba bomanga ba jabolisa nga me ka toso linganga ti lelo na lia la na alors tango na koti da modifier apesi ngai moi valeur na zaki frustré comprendre que non akoko taboye mais na ngai lisere za kate sala na moni bilgeta na moni moni nga oh petit yanza me taragata. Et puis, il y a des salwana. Il y a des là. Billet vert et tambola la médaille. On va bien en faire la messe. Yoko moya. Osa na mongot. Pour ça, on va désobéir. On va silika bimbi. Mais non, on va likonda. A bien en faire la messe. Tout ça qui na cette pour toi qui na vie na journaliste nani. Joka kabengele. Joka pe joka zaki mobimba. Oh boya qui batio ça bien en faire la pembe na vidéo. C'était terrible. D'ambiance mayambi mère yambi nga to sololi tilo to ko sola to zongani papa Claude pe abomina moto mais to zangana tape yakuta na ete nga mère chala to zongani depuis wana pe beaucoup tape na Claude Machalate na ba couloir to kutana ngana muta ba couloir na kutana ba ville ba boîte partout dans l'écran nga to kutana ba on a ba couloir mais salutations à raté mais li tutu yo yebi tutu.com ouais encore pe bani alors tant pe to meke tant to monali Bambote mais tellement que na rajana mère pas comprendre que no yanzambe aza petit na biso alors petit moko bien aleke bango nde baza batoka naye balinga bakana ye bamone ke petit mpa muto makamu ndezonge kito bomi moto to zongani to komi be pas to famille to za famille. Merci beaucoup. To komi ko chité pratiquement na suka émission na biso to so la na festival oyo les sénateurs Denis Kambai Chimbumbu auti ko salisa et pona ko sangisa bakasa tout. Suko yo na okikeno na kata village Grand Kassai au communicateur. Il y a chargé de mission pe communicateur et à village Grand Kassai. On va expliquer ça dit boula ngozana ndenge ni pe utaki wapi pona ko sala festival oyo. Il faut na longola zabolo pour na expliquer public et logo ezali très important. Yango ndezali makambo. Festival oyo culturel du Grand Kassai Holding kwetuka kushimini nde makambo fantinga na kitu soke yango tena na fanda wati soke yango to lingo mona ngawati na yepo na makambo oyo par rapport ya komona muto oyo nzamba pesi mukumba oyebi bato ebele bazali bato bakozala na bango na bala na makambo na bango mais facto ya makambo nzamba pesa bato babalete Moïse azala kamoko oyo ya beta lingana na mai peka bwani yango nzambe amoni na Kasai alobi no bakasai baza yele nakuti bakasai na ba Brazzaville nakuti bakasai na ba mboke bele baza na balar mais pour na bolingo pe mukumba ya makambo zamba pesi Derio Denis Kambai ana mionte mais ana pe akabola na batu asangisi bikolo nyonso po lelo Kasai comme 5 provinces soko tanga omona Sankuru Lomami Kasai central Kasai oriental Kasai oyo iza Tikapa tokoma na 5 provinces ya Kasai tale bela ba Kasai baza ebele na balar yo nako ba no sitelo ba tombongo wa kubanda Cardozo tinati me bolingo ya kozo makambo oyo. Et puis ça me rend tout mon campagne. Il y a raisonné à l'obino. Nous voulons faire avancer notre culture pour Nanini. Qui ça va trouver belle par rapport au daïe na ba makambu. Bilia liaya kolia biloko mabe za na ba formol. Mais moi na mboka Denis Kambai a raison à l'obino. Il faut na sala loko yo. Ba
Kasaye nyonso ba na kin. Bayaka kolia ka biloko ya mboka. Musique ya Kasaye. Bato ba découvrir yango. To fula bato. Bato ebele ba matcha na mwana. To benga bango. Basi basala kombo. Les limba. Comme ezali. Toza la poste ko promouvoir, ko élever, ko tombola ba jeune bilenge oyo. Ba uti pe ko ya ba ko pe pour relever ça là. Ko ba teke ko kufa. To ko daye atanga na lo ba bona ko kufa. Liwe yali. Mais bato ba oye bate. Yango mo to sale loko yo. To tomboli bendele ya misiki pa biso. To bengisi ba musicien neti Bébé Guerrero. Auti na ye Chikapa. Chikapa kuna za célèbre. Yaka pe na kin. Okoza na Chikapa kuna na kwe na bayebi. Yaka pe kin ye bayo. Oyeba ni na ndenga Chikapa. Kin il faut ye bayo à travers Denis Kambayi. To bengi ba presque abetra bandu na kin. Abetra sa makamna ye. Mais to lingi to tombole lisusu na Grand Kasaye Holding na festival oyo. Mwana oyo Marceline Kapinga azaki chegadi yoyo. Ouais, akompe le loko yemba. Akompe ko yemba osama kamna ye. To juillet peut parce que ça jeune ya ko remplacer ba mère avec l'avenir, ba mère Tchala. On n'en disconvient pas. To yebe to tomolé abetandoule. Petit oyo Meta Africa. Azaki pe pakadu yoyo. To yebe to tomolé pe abeta. Tout ça pour ça ba jeune. Bébé Rico. Jeune ya oti Mbujimai. Aso betandoule. To juillet to yebisie beta pendula. To tombola bango pour bailler banape pas comme pe ba grand. Souci, amour, il y a culture, il y a pas biso. Il y a mon Kamba ya lobby non, to sangisa batu baya. A to solo ba lobby, to yamba. Ba muso bazo utakananga. Par exemple, Kajato Mukala. Kabailo Kutila, Koloi, ba fondateur ya Bayuda du Congo. Batu banda banzemo ya Bayuda, batu banda masolo Bayuda du Congo na Lilimba. Na Mustrong, parce que faut yeba masolo. Masolo banda na Kaulu. Na Mustrong mais ba Kabailo wana babanda masolo mais tellement que ye mune pe mwana bele na sale pe loko na ye. Jija Kasaye okesine Jija Kasaye a carton na ka pe kuna danze. Mais bazoya bula ya mela kulusutu mobimba kulusutu adaya pe asonam kulusutu. Akipe grand chanteur na mbo. Ya mela ye mobimba azoya. Tu vois? Bolingo yango mone salike lelo tolobela masolo ya festival oyo tozala posa baye baba musicien ya pa biso baye bakolia biloko netao bazolamba tout ninga te bazolamba neti nini ba Kasaye tam susu bato bazala à travers le monde bakoya bo baluki village Grand Kasaye tam susu po balia biloko mboka neti nini yo ezalia non za spécialisation ya Kasaye osoli en zaula mubishi zaula oui bien na yebi ngo matiti oyo bimaka likolo ya mai ebale babenga ngo zaula batiango siko na ndakala David Kalamba ozoyoka zaula ezaka de sorte ya mubesu na oka et puis zaula wana bako tiango na mbika e bako tiango na makayabu ya bitoyi bako tiango pe na ndakala bako tiango pe na mikebuka oyebi mikebuka très bien siko tala biloko ndenge wana awo ezali susu na bintunte na mankenena bako sala ngo ya mubesu basangisa na tomate ango mone baluba bazaka matama minene santé minene bumu bato baluba pour nini baluba bazaka minene butu na ngai na yebisa bino les baluba c'est comment manger basaka na kate ils mangent les bio balia ba biloko fresh balia biloko moko ya bien biloko tel biloko wana mitu antaba batie siko lokolo twambushi batie siko lokola chichwa bwenyi lumba biloko wana nyonso aza taba fresh taba ya Kinshasa na ya bandundu ezala ba problème eya na maladi taba oyo biso tolia ezokota fraîchement na Kasaye lokola taba ya mobimba ekotaka na avion te bazoboma yango batia yango mpo avion le même jour bamemi yango awa bato bakolia bakogute gout kitoko ya nzambe tokomi pratiquement na suka émission na biso et moi mot de la fin na bato tout balandi biso et moi bambote na bato tout balandi pe ba retenir nini et pas ya nzambe pe nini ozana yango pour na ko soutenir culture Luba. Je pense que il y a plusieurs Congolais au bauti musika nazo benga kaka ba Kasaye te nazo benga tous les Congolais au bazana kin adresse na bino za moko na Lingwala quartier Bon Vent avenue Ome Congo numéro 47 référence boulangerie
Pain Victoire derrière. Place où tous allez, ils ont encerclé na biloko mibale à ma casse. Ils ont encerclé na palais du peuple. Si vous avez palais du peuple, côté na droite, au bout de concession ya Leja. Si vous avez côté ya Kabinda, au bout de Nini Pain Victoire. Donc ils ont placement facile. On peut sa numéro. Il y a beaucoup de Congolais aussi, bauti ba nord, bauti ba Mikili, ba Nini, bazali yao. Boya ko découvrir festival les Ayabino. Tout ça on peut na biso bona bino. Biso to mesa na biso ko liya biloko mboka. Bino peut-être bauti ba nord, pour ça batana bino ba vacances. Boya boda me biloko mboka liawa, boya ka qui colle bokende te po saute mouton et so pesa embouteillage. Il faut tout ça la clair. Tout ça na Kinshasa, tout fa na kin, to imangwa kin, toko boya web ça ba vérité te. Qui colle ko liya nini? Ya spécial. Ezaka biso les alliés. Bisi ya mai. Oyo nini? Oso ola wana pe lala. Aw ezabilo balambika lelo lelo. Et puis ozo mona ne bazo lamba. Soko sima wuta mama moko mbona ye ndombasi. Sala makusa. Sala makusa ya somo. Est-ce que motoloko le honorable Denise Chibuyi, moi si azana mimbongo, moi si asali makambo. Est-ce que on laisse batuloko lala? Jamais. Oh mo dame biloko lala partout hein. Biloko ezaya lelo balami lelo, bolé lelo, buka lelo. Merci beaucoup. Pesa bambote la bateau tout balandi biso. Pona kaka ndenge yalaka na kobandaka na ye moko o muto asali kinga na sala mokili me nzambe l'Éternel Dieu des armées, l'Éternel est mon berger. Kolo na bankolo nzambe. Merci pour na pema ofelo pesinga po ebele ba katani kasinga na zana bomoi. Mbote na kolo ye moko. Na kopesa mbote na ye moko le manager général ya Grand Kasai Holding, l'honorable sénateur Denis Kamba Chimumbu. Motebele na molonga ni na ye honorable Denise Chibuyi. Wana wa Chibuyi ka yembo mosengo mufumi ko bajani. Mama na bango bango no ebele place ozwami. Na kopesa motebele na Marc Ntumba Fondation Marc na Suisse. Le vrai mikiliste muto ke depoto sala ba plus de 40 ans toujours na idéologie ya Kasai abo salakate. Didja Kasai kuna toujours représenté Marc Ntumba papa na Daril. Na kopesa mbote belé na Chora Lubula papa confort. Les vrais parisiens Chora Lubula wachi baka musendeka vrais parisiens. Na kopesa mbote na belé tant na kozonga na Bela la Belgique Yves Lumbala mon pote Bazayele. Mais na ko na musika na États-Unis. On peut s'embêter na Élisée Kabasele, le prophète des nations. Chetemba Kayembe, Nanor, Franck, Justin, na Canada, et puis, famille Nangani Suzanne na Canada, na Robos na Binote, Sarah Mouteba, grâce à Lidor, Kasonga, Wachomba, Otobala. Heureux mariage passe aux amis, les nouveaux mariés. Donc on peut s'embêter là, les vrais écrivains na Canada, à Montréal. On peut s'embêter na Jean-Pierre Kabiola, toujours na Canada. Donc on peut s'embêter na Papa André Kambaji, toujours na Canada. Et puis na Rozonga na Sudaf, Nancy Tchela, Docte Wazanzame Badibang. Et puis, dans le robot sénateur, les pilotes les plus expérimentés, Messieurs Papi Zanzame, le président c'est là. Dans le robot sénateur, Maman Sananga Baouti Bano, Netiba Macron Poyi, toujours dans la présidence. Et puis les Djirkaba, Messieurs Olivier Mungongo, Olivier Mundongo, Mwana Lisala Ngomba, Équateur. Merci beaucoup. Tu comme pratiquement la souka émission de la micro internationale. Ils sont présentés par Zachary Mwamba, les petits Zach, les représentants valables, les descendants de l'honorable Zachary Bababa, Yamagi Bongo, David Yanzambe, Oto Sololi, et Masole Talé un peu culture Luba, et Tosololi, village Grand Kassa, et puis merci Mingi, na honorable sénateur Denis Kamba et Chimbumbu,
ya Maman Denise Chibouyi, ya Maman Denise Chibouyi, honorable Maman Denise Chibouyi, Oyo, bana tout ya kananga, basa derrière Maman Denise Chibouyi. Merci beaucoup, na nengo sala ba œuvre na yo, ozo sala pona ba lecteur na yo tout. Ya kananga vraiment, ya Ndemba, wana pena village na biso quoi. Ndemba pena wana pena wana Ndemba mutombo pena esika pena biso to ali ke soka village pena ya papa. Merci beaucoup na bino tout, merci na joli mois waba joli Chilengi, merci na Passas Mukendi, merci na Elisa Lembe, merci na PDG Cardozo Mwamba Wankena, le Bill Gates congolaise. L'Osembe, la mec qui donne, la mec qui donne, c'est celle qui reçoit. Merci beaucoup PDG Cardozo Mwamba. Au Bossani PDG Cardozo Mwamba. Asiliki. Oyebi, ezana bato yo Zambe apesanga na vie nanga. À part souffle de vie Zamba Pessinga, na famille nanga, mais Zamba Pessinga l'homme fort, le multimilliardaire, multimillionnaire congolais, Losembe Kawaya, Mwamba Wakena, Motema ya Mama Philo, papa de Titien très fort, papa na Mabial, papa na Moïse, papa na Nestor, Yonde, les Bill Gates congolais. Kujabon fumu chef wa beneka la mambo kena myo ya boy mabujao. Merci beaucoup na bakasaye tout bolandi pe na bateau tout boza bakasaye te no kasayen bolandi. Merci beaucoup na confiance et fidélité. Bon continuer toujours qu'on s'abonner massivement na Kata Kouli Média Télévision KM TV.